na limite que innocent ko ko manquer fali kaka na sentiment boy soki innocent zo bunga mo muke to bende matoy pona yebise ke wana fali soki azo bosa na zaki pena na mulili ya sokolelo wana fali akeba e ko banda ndenge ni relation ya Karine na fali manika ko tango Karine abenga maniki po yebise ni Karine maniki donc eza information fausse salité soki lelo to tangi parmi baso baza salité na internet manika za parmi baso wana pe lelo so to sali championnat ba vilaine ya Afrique maniki yeba ke biso so to bimisi ka maniki boye to zu coupe e ko sala matata na ndoto numéro maniki Karine olotango te akobenga ndenge nezo ne muto solane keko toti komona anniversaire ya maniki et aussi koleka le 29 ya mois passé. Pour âge anniversaire yo saleli ya kokisi âge ni so eza 63 atika musala mais so eza 28 ans sala kana sima Karine c'est que Karine a repé soka makam. Pour âge anniversaire yo saleli ya kokisi âge ni so eza 63 atika musala mais so eza 28 ans sala kana sima Karine c'est que Karine a repé soka makam. Et ko banda ndenge ni relation ya Karine na fali manika kotango. Bonjour, abonné na biso, tozalaka vraiment heureuse ya koyeba ke bozalaka ebele ya kolanda chaîne na bino ezali Ronsi News o ezalaka wana toujours pona kopesa bino ba news ya kitoko bakozala toujours informé pona koyeba ba actualité ezoleka naza vraiment heureuse ya kozala liboso na bino molobeli na bino na kombo ya Aisha Kelani na nzela nanga bokorate ata eloko moko te ya ba actualité ezoleka na kati ya Ronsi News. Na sengi na ba ona nous s'abonner te bo s'abonner vraiment massivement na chaîne na bino ezali Ronsi News et pona lelo na zanga moko te na zana invité na memeli bino na kombo ya Bérin Rouge oyo azali soldat ya Karine Mokonzi na yende tokolobela o ezali ba actualité ya Karine Mokonzi. Bonjour Bérin Rouge. Ouais, bonjour, moi c'est Pembe. Babi moi c'est Pembe ko tsangongi te nanda. Suka. Yango wana yango ne makambo. So yeza yango loba amen. Amen. Toza en tout cas bonjour na ba nyonso ba reçoit chance ya Rolanda biso. En tout cas Bérin Rouge yo molobeli ya Karine Mokonzi surtout na loba ke sentinelle ya la Chine, répondeur ya la Chine. Donc ceux qui ont touché Karine Mokonzi na 10h11. Hein? Na 12 aux réponses le bakara ke l'état mira bongi sa caméra moi ba makamusu donc biso to mel raté na réponse donc Bérin Rouge yé yo soda Karine Mokonzi vraiment boni basango ya Karine Mokonzi boni Karine Mokonzi. Ouais, Sinorita super tantine aza vraiment posé en tout cas on a profité na on a fait ça dédicace na ba soutenir biso de loin des prêtres na pesi mbote na son Feli Idrisha la co un prêtre parmi les prêtres aux États-Unis et pourquoi pas na pesa mbote na ngai vraiment na Jean-Louis Faso et je signale déjà bientôt tous voit Dr Roger Kiebi hein présence à Dr Roger Kiebi en tout cas na kati ya Kinshasa pretazo ça l'atterrissage n'est pas na ya refêter anniversaire ya mariage na et pourquoi pas na pesa vraiment mbote na ba chinois nyonso hein ba maman autorité la Chine de Karine Mokonzi ba maman autorité ba maman boîte blanche ba maman boîte noire et ba maman ya bana membre Bérin Rouge yo Sinorita Karine Mokonzi maman Coca-Cola hein on dit que me taper ça makam internet voilà il importait en wana. OK bon to oti komona anniversaire ya Manike et aussi koleka le 29 ya mois passé et toyoki ke Karine Mokonzi abengaki Manike en pleine émission. Kaboy Karine abengi nani? Abengi Manike en pleine émission. Karine abengi Manike. Oui, en pleine émission pour souhaiter joyeux anniversaire. Ba information les a fausse ou vrai? Na biboyi. Karine abengi Manike. Oui, na anniversaire. Donc les autres nire nzamba bengi Satan. Oh, nzambe ne Karine. Satan de Manike. Oh, mais eza dire ko zo mone longa ya Manike ko comprendre que azana ki ndoki kati na hein Karine robenga était robenga par rapport à ni Manike ko donc information les a fausse. Manike ko kisi âge ni. Pesanga âge Manike. Tout les nga ba question. Problème eza ba question eza nga ba réponse. Voilà. Ba question ya yo ba réponse ya ngai comme ba réponse eza nga na réponse yo nem toza censé akoyeba âge ya Manike Manike so akokisi 73 ans en tout cas mère âge ya ko côté retraite pour bimoti ke la biso ba soldat to sala musala moment ya solo wana yo robenga Manike kokot bo yebite yo zo boule ke yo mwana Manike non et cause appelle Karine Mokola Manike ta otala longi oui hein
elongi fundaka te elongi mutu muso koza mwana muke mais comme papa langa papa zengwa na pesi mbote place toza akokisi déjà 70 ans mais soko talier mususu na yo boye yo okobima mukolone mais elongi ka ya ba miki te papa na tale na basonga miso tale na matama non yoka te yoka papa na tala na basonga miso omoni ba awa tala awa non total manike na basonga manike a total na babinkoso to benga babinkoso ressentir que assez que ça m'a trop asala trop manike aza mutu to ko discuter na en tout cas na pese mote kokobar un jeune koko parmi les jeunes et si kaza bunda nabi ki ozo lukaka kwanga ndenge mona biso mais il faut bima retraite to tikela biso espace to vivre pour âge et anniversaire yo saleli akokisi âge ni so eza 63 atika musala mais so eza 28 ans zalaka na sima Karine c'est que Karine a repé soka makam bon tout nanga ba makambo ba manike ta anniversaire on fêter non parce que eza toyoki te toyoki ke Karine abengi wana za ba histoire lokuta Karine abenga manike pour ebiseni Karine manike donc eza information fausse salité ceux qui le to tangi parmi baso baza salité internet manikaza parmi basi wana pe lelo soto sali championnat ba vilaine ya Afrique maniki yeba ki biso soto bimisika manike boy tozu coupe pour aza vilaine ya ba vilaine okaki bongo longa manike mona raté même babi até ba zemi ya par erreur ti ba botana babi za par erreur ba makamba manike ko tunaka ate so yo tuna a ozali boka tumbasi akosilirisi kaza non Karine akotika lobenga manike te banda lelo ti lobby ekosalamaka jamais maniki azoba Thompson azoba loso pas Karine lelo abima ignorante akoma kofinga Karine aloba oya loba moyen de changer histoire ezate donc c'est pas la peine Karine bando benga maniki pour souhaiter joyeux anniversaire Karine abi a jamais maniki OK donc Bérin Rouge a confirmé biso que information wana isa fausse Sentinelle ya la Chine ezanga soki ezana mutu moko akoya loba makambo o Karine a raisonné ki na 23h na 6h na yo lobango siko toza yani toza 13h c'est que Karine alala ki na tongo to solo na ya bisinga habité manike te e ko sala matata la ndoto numéro manike Karine a olotango te akobenga ndenge nezo ne mutu osola ne keko Yonani Kobomayo Yagoreti Luvuezo, merci Seigneur. Pozo sana ngane toyo kanaki. Banguna na ngaba comme banguna na yo Nzambe. Karine Mokonzi azo linga akene pa bawa mais manike azo tia bakal parce que manike kuna azana pouvoir azana makambu kuna. Zila. Ngala expliquer lo moko Au moko te bokom sanga mabe en tout cas na sengi na nous pardon vraiment na ba marié na ba maman na ba papa o ba linga Béret Rouge. Ce qui tozo lo ba makam futo lo ba makam o ezana nzela. Effectivement. Est-ce que Karine akoki ko senga fali po banda ko lobela manika boya? Oui, manike ne pouvoir kuna. Manike longina tena passeport etikala okota te na elle victime po akende poto. E kotikala osimba te. Ekotikala simbate pe Karine jamais. Comment si ko demande ti lelo ezakaka ezo telengana. Là na bisayo. Biso to bomeli fali moto na guerre ya ye na Kofi. Ozo comprendre. O Kofi azaki na sima ya Niki. Biso bato bomi moto. Yebisa siko Karine akwa bon ke ndosenga fali po banda kolobela ye. Na Kinshasa kuta senga fali te. Bongo Karine na poto. Azolia mbala zana mwa makamna zo vivre ki no senga fali pa bando lobela e loba tangana donc demande wana eza nango eza demande ngande mutu na koloba ke non na banda lobela fali ozo comprendre mais ba Karine te ozo comprendre mais oui nazo soma mbaso wanozo kima biso kaka to ndenge nini po Karine azana posa comme pas warrior biso na to commencer la direct ba warrior nde ba yaka okota bazotala po babi ke biso nde ba to défendre bango parce que lelo to zana moi eloko mobo entre biso na bango pe na ngana beta na CT ko memanga beta papa e ko banda ndenge nini relation a Karine na fali manika kotango manike ne kuna makambu pouvoir ezande kuna pa na e donc Karine na place te kuna do ba warrior ba limite manike lingite uti ko lela kala mingi te fali azo kipenga ite fali mema ba ken piana na potonga sundola nga ya mema mutabolobo na pe makana
na munoko na zolo maduso zolo fungwa mamema inga tika nga na bunda trop. Non, c'est pas la peine biso to na posa kuté rosenga fali te poto le bela pour Karine aza déjà Karine. Karine azala Karine même kutu fali sans appui à fali. Pe fali a eu ba problème biso ba to aider fali. Berin rouge ndimaka ke bozo pola ozo ndimate. Fali azana ba problème ay longa manika ne bima combien de fois ya défendre fali. Ndimaka ke bozo pola te bozo pola ozo ndimate. To pola na nini biso to sala concurrence na manike po ba komi ko benga e partout bazo benga e kutu bazo pese ba mbongo pe ya mukiete me Karine ti yo la komo saka ba live donc invité azato mo te ke bozo dinda kaka bozo pola me ozo ndimate. Ko beta histoire Karine manike te ozo ni ozo beta histoire ya komi ko yamba ino. Ozo ni ozo beta histoire ya FIFA na histoire ya fédération te ya fédération ya quartier. Ya fait refate ya fédération ya quartier. Tant ozo beta lisolo ya fali beta lisolo ya Karine beta lisolo ya ba prêtre kozong sa manike te po manike oui manike ba kabela po ne longi wana c'est tout à fait normal faut ba pesa po elongi za bien te azo souffrir ndenge mona biso na kinawa ozo comprendre c'est tout à fait normal lis kokaba muso César ya passe batalika ke longi azo donc bazo kabela ya passe donc Karine moya ba kabela za te po elongi bien te Karine ba pesa ka na ba beda chou biso to na contrat na prêtre ya mboka o beda chou auto sala ka ba action na to simba makambu na ye oyo manika opusa na te lelo yebisanga actionnaire makasi na kati ya Kongo to mutu asimbi makambu na kati ya kineza na nse abeda chou chuchu mutu asimbi makambu to za na contrat na ye avec Karine Mokonzi pe ya combien d'années faut tuna il y a 13 ans. Ah bon. 13 ans jour pour jour salaire et que narabiso tozo zo en fils que moi quelque chose moi ntsoaka tozo ka même ba manike bazo vivre na matolo vous comprenez so ka beti matolo biloko uti poto ye pe batu balembi po elongi wana bakabeli yango trop et changer ti et bon ape batu batinda ba bord na ba mo elongi elemba siko manike bisangai bazo tinda elongi zo poussa na âge zo kende yo mo lobi auti fête anniversaire ko c'est âge ni âge manike to yebite beta calcul lelo soki déjà bongo Karine za âge ni oh mami azana na fleur d'âge super tantine signorita tout se passe à la signorité azana fleur d'âge ozo comprendre Karine lelo soki otali ba Jantian Moba hein le cœur des trésors Moba otali Karine bomona ke bilongi mo ya sika ya pete ya ba bébé ba bilongi net ya bino bo sentir aussi même pendant l'état mo ka l'état me kita maniko simbani hein Karine auto fente bango mbika na bula bude blanche boy pas tolo kakaboy batu baye basangani manika la kisa tolo totala hein donc c'est pas la peine de comparer Karine na manike baza niveau mon côté baza âge mon côté baza vitesse ndenge mon côté Karine na bandaki na kina bano boko la manike akomi na poto ko boko la manike vous comprenez donc c'est pas la peine de resangisa bango ceux qui tozana contrat na fali to kosola na fali mais Karine ko benga pe fali te po lobelaye fali azana bato ba lobelare mungala o kizenga uta soki bono bonani comment nani kizenga zana kitambo nani Ken Piana azana Ken Piana zane lunga makasa manike na balobela c'est tout biso toza na besoin que tout est ko toza la part donc Karine Mokonzi za même pas na besoin au travail na ba warrior on a besoin de ça biso toza na la Chine na biso o toza na makam na biso tozo sala Karine ye moko na za star siko yebisanga abando lobela falini lobela falini ke ote fali azo préparer concert mo bazo bete wana eza musala ba manike ndefu basala musala eza bisote ah mama tango boyaka kotuna ba question il faut kotala kana nuke manike yango azelongi ndenge nini zo video mo kotala na ndako tali Karine hotel manike ndo mais na yebi bango ah bongo siko comparaison ne uti apia Karine manike monte ke tâche manike pas za moi ça za makambu na yi ba moi si azana makambu ne mais ba biloko yango eza différent ke baba si ba keseni hein. Ah, au cause à nos moins si mais option est différent. La voiture est en mais au moins on reprend que pas de full option. Au moins on reprend que baba ça ba game ba tia ba bilengi na kati ndenge Karine aza. Signorita azana aza full option. Siko ba mani ke bazone dire ke chikute ya sika. Moi mi to kala to bandoka ngapotso kanye eganyi ba wa manzanda. Mani kan sia modèle longa kala. Ah bon. Berin rouge et osa chroniqueur Nalingina yeba point de vue na yo par rapport ya Inosbi contre grand frère na yo Azali Fali Ipupa balobaka soki mwana ya soso avimbi na nzungu c'est que maman na ye azana se donc to wana parla toki koloba et est-ce que eza fali fait rigola mtu azotinda Inosbi a mankaka soit abimisaka ba propos moko ya bien te devant envers grand frère na yo Azali Fali Ipupa
Non, merci. Voilà, on répond à Mbote. On a Dr Roger Kiebi. À très bientôt à Kinshasa avec maman Obisonion Sotozo Zela. Bazo fêté anniversaire na bango ya Libala Awa en tout cas. Na souhaité déjà bonne arrivée. Merci. Merci vraiment Dr Roger Kiebi Nzamba Zalana. Pourquoi pas Nazo Zela pe pasta. À très bientôt Tozo Zalana pasta. Moni Beret Rouge a Solana Mikolo. Beret Rouge a encadré na bavier. Bavier net ba flow moi na USA. Na limite que innocent ko manqué fali kaka na sentiment boy. C'est que moi loko moko boy pe ko zala na kati. Effectivement. Le qui manque mukolo ka facilement boy. C'est que moi erreur. C'est que loko oui. Ce qui erreur ngo pesa na kati eza e wuta ke pas fali c'est que il faut ça la nini. Et bon. Eza réparer. Vous comprenez fali a bon. En tout cas, innocent zana moi na muke. Na mitie na place na ngai. Vous comprenez na fali. Babi mukolo ba pesa ke torte. Fali aza ene ya innocent na miziki banda lelo ti lobby. Ba texte fali a komi ba nzembo fali a komi innocent na yembité. Innocent on a pesi le meilleur na été. Pour fali a pesi le meilleur na quartier latin. Aye li so sa bandi komi pesa o ya yé moko azobimisa ti lelo banda fali di cap la merveille banda carrière musicale na ye. Donc atika la non ko raté. Toyoka ba disque na tout est raté. Ndenge mon pena confrère na fait rigole. En tout cas, ceux qui innocents zo bunga moi muke to robende matoy pona yebise ke wana fali. Ceux qui azo bossa na zaki pena na mulili asokole longi wana fali. Akeba Kinshasa eza mboka ba kinwa. Ozo comprendre Kinshasa eza ba réalité na ngo. Kine matisara pe kitisara. Neto yambi musique ya innocent à vivre na tactique de Jeakin. Akeba kokota na ba polémique parce que biso kutunga na lobela boy naza grand mutu ya polémique biso to linga polémique mais yé tozo linga kokota na polémique te pour ngandenge naza boye innocent Solana Karine vous comprenez Solana Karine c'est que na biso déjà lien moko boyeza donc ya mabe ezate. Bon, comme grand frère, conseil ni noko porter. Te conseil na reporter car ezaki azala na respect envers mikolo succès le kail kolam tout. Non tiko ba ke Karine Mokonzi na Inosbi boz azala kalangambu na bino comme Karine Mokonzi ba boy demande na e pa ya Fali Ipupa donc yango na bozo permettre Inosbi afinga kana e Fali Ipupa donc loin de là kutu Fali azali na ba problème biso na to banda copyright. Ngala lobana bomba te na Fali pe to coopérateur. Non, mo coopérateur. To coopérateur biso eza nini? Ngala benga ngo o eza Monesco. Tant mutu na problème biso to sa to ya intervention. Mutu tout to occupé attendre ça. Ata Fali pe so za problème boroya intervention. Mais Fali azana ba problème bana ba calmant. Yo kanti moto vera mba pelisi la ke nani abomiango. C'est Karine Mokonzi. Oui, biso tanga Beret Rouge kota. Tactique boy beta lettre 6 kota na chambre bimisa arme to kinde to fandisi ba pena na seki sinjora li peka solo to vide carrière lesbienne ya makasi net ki sinjora na dimna ki na la ki seke no carrière na yo luka o bimisa ka ba jeune artiste o bimisa mais ko ya luka na makambo ya nani te ya Karine te biso ba to bomi no ozongisi na zongisi c'est que biso na Fali to coopérer peut-être to za na problème te Fali za na kwena e biso pe na kwena biso c'est pas dit que ce to qui para na bino kutu yete toki para Fali te ndenge même bazo ba ko Karine benye po ba nolobela eza lokuta Beret Rouge mo lobela Karine Mokonzi e ko tikala sala mate Karine benga Fali po koma mo lobela Fali na ndenge ni et simbate donc biso to ko permettre jamais innocent afinga Fali po biso to solarana innocent Karine aza très bien éduqué donc ba je wana ba tactique on to za na ngote ozomona na loba nini yao na Fali to yo kana raté landanga bien en tout cas bat bazo nazolanda très bien bon mona ke to loba quelque part vérité na Fali to yo kana raté na innocent to coopéraka ozolanda mais tango innocent zo manquer Fali olandi ba oui, na lobinine innocent ke ba Fali a viena e ozomona to za na parti prite ko te pona na to solara bien na fana innocent manquer Fali te na ko kamune mato imandra solara bien na mami biso ezande droitier mutu faza logique zalo milieu du village parce que batu batala biso ba bana mikete ba mikolo to ko sala makambo moko teneti bana mikebo lobi lelo après lobi bo changer te innocent il faut respecter viena e Fali auto solara na été il faut respecter que Fali aza viena e ce qui guerre en haut, eza guerre moko musicale. Na musique respect zaraté yaya zaraté. O tché to tché. O beti to beti. Eza net nde to za boy. Ah toi na boulot. So to vide boulot to zongi ne ba carte électeur bimi obi ki o vieux o petit. Ozo comprendre. So ki to zongi na ndenge ya respect ya âge.
Innocent, il faut comprendre que du Cap la merveille. Oui, il faut appeler respect. Il faut respecter bango. Eza logique, eza loi nature, eza créé par bisoté par Nzambe. N'engena respecter ba son feli, n'engena respecter ba prêtre non. Il peut faut respecter bango po. Karine a coquille jamais aux téléphone innocent. N'eza bo ebenga fali ou bien manquer fali n'émission zo tourner rien. Vous comprenez? Innocent a petite dimine en carrière musicale ou fallait à celle d'un innocent salé en haute. Donc il faut respecter ça là. Vous comprenez? Respect au salabiso vraiment bien ceux qui ont respecté fallait en tant que nena et pour les ceux qui ont betka featuring mon qu'on a fallu makambo. Vous comprenez? Fallait les loyers mutasimbe Afrique. Na ba firi baza ba musicien ko sous-estimer te ya kozwa na hasard te. Vous comprenez? Les autres ngamoko so na fanya tana ba massa na ba Patrick Eshungu. Ah to fani pena boye ba wantera mapuka dala ba jerba to fani pena to yoka rande fali. Pour fali a outé pas virambo. Oyoka innocenté, oyoka nini? Na telemina na kwa osaline ba rotsango na fete bana mike ba bima na pise ba robina. Tala mutoto coopérane. Encore bana balingango. Tala mutoto coopérane bien nenge nazo expliquer pour moi que tous en partie prêté. Musique ne y a que de petits enfants ba yoka yango. Mais ce que yoki. Mais ba grand pe ba innos ba grand ba yoka. Nzembo nini ba grand. Ba grand ba yoka kaye ba comme ba musicien nyonso. Ba grand yo pena nzembo ko yo. Na ko yemba te. Kasi bonga na yembelo déjà au télémino na coin au saline le côté ashu. Ni wana nde royoka. Fallait du Cap la merveille, en tout cas respect Fouezala, Aza grand artiste, Amoko Azo Sala fierté, n'est innocent Azo Sala, na fini innocente, na sous-estimé peu innocente, en tout cas courage na bangon balé, mais sauf que Bazo Sala boulot moko, au bas na posé à respecter na podium. Respect za code vocal, les a nuances, les a makamu. So bazongi na simanda manqué na sa podium, wana innocent en tout cas tout bétail. Vous comprenez, wana tout rebelle la peine moulolo tout diminuer. Mais so les a en guerre musicale, ça n'a pas de problème. Merci mesdames et messieurs. Vous sentir que tous na show na plateau, tous na béret rouge dans ma camouza na plateau donc à PCLI o ezali ba information ba actualité concernant ma camouya Karine Mokonzi, ma camouya ba conflit na bango entre Karine Mokonzi na Maniké donc to komi na souka émission tozo chité déjà wana béret rouge ce qui occupe sa mot de la fin na yo pour na émission. Mot de la fin, les mots de la fin vraiment été pour tout le monde en Alsus. Oroya, on appelle Oroya. Donc tous anan. Donc nzamba zalaza na bato balinga biso na balinga biso te. Mais ajo pena manika linga komisana nzambe longola mwa moko a raté moko. Oh. Même te m'avez autorisé. Comment est-ce que le oui nzamba longola moko yo so ba longoli ayo. Te comme on a lobi moko balimbisa ngai nzambe. 10 ans Maniké longola pesa Karine. Oh, isa gentil te. Wana esuka wana. Oh, isa gentil te. Manika sengela Karine so macha. Aza pena bato alesa kaza bato basambela pona zala toujours en vie. Karine pas na bato alesa kaza pena bato basam. Tant Manika bando sengela Karine zika na avion. Ayebaka te. Ayebaka te ke mutu pa osengele liwaza. Asala ba anniversaire atala âge ndenge zo kende cercle ya bongsa cercle pour ça là le kumu mutu azo fêter ba anniversaire donc au moins que mutu wana azo vivre longtemps asala bolamu azo kende âge zo kende Manike bolamu ni asala a préparer cercle ya Manike mutu non ça na mabeza na bolamu tant ozo fêter ba anniversaire na lo yengo sombi ba soso ba Thompson vima nyanga Manike yo pe préparer ka ya yo Manike le nga âge zanan et na la sakate le cœur bébé kuto zo bota mayebi nini ta kufi bongo problème ezate to lobi yo lobi nini mutu so azo poussa na ndelengi ti on a Maniké so azo poussa na préparer pe cercueil pour liwape rosa elengi pone en tout cas merci na baye ba rosa chance ya Rolanda biso bisiko to lobaki mabe bo excuser biso sauf ka ya Maniké bo excuser te bo consommer on pena wana boy bo excuser nga mais mususu bo excuser ngai bo s'abonner vraiment à massivement au sala bien na pesi vraiment mbote na batu tout o balingaka béret rouge soldat Karine Mokonzi na bisa binoke musale saisongi masa na nga jerba traverse à coucher eh liwa na rata déjà liwa na okufa te nzambo longolanga ye ngai Patrick Eshungu diaba tokosola ka ndenge tozosola na ba prêtre tout nazo senga vraiment bon séjour na Kinshasa na JP Kos l'homme de 1000 milliards de 1000 perpètes hein aza awa na biso tozo vivre na pena na Kinshasa comme elengi po bana poto bazo ya béret rouge pena ba États-Unis ba prêtre États-Unis Dr Roger Kebi à très bientôt na Kinshasa na mama pena libala bosembo to refêter pena anniversaire à mariage awa et pourquoi pas libala mo pezo se préparer wana otanga na nuté tozo bomba parce que ba to bazo robala tala bana poto sonde ba robala
kala e mama na komi elengi nde naza boye bana poto te tozangi na biso ya mingi me mwa ndambo bazokanisa biso en tout cas napesi mbote na prêtre oyo afandaka esika oyo biso toza naboyi kotanga kombo na esaya na fere au Congo je ne citerai jamais le nom toboyaka na biso otanga bakombo ba prêtre mosusu baboyaka babima en tout cas napesi mbote na yo moko courage na mosala kobangaka bamanike te oleke na beauté o comprendre oleke na vitesse à G tia esprit manika okundama alungwa kitoko te donc toza na béret rouge de la presse congolaise soldat Karine Mokonzi on est ensemble. Merci beaucoup, merci Bérin Rouge, merci pour répondre à l'invitation, on apprécie vraiment merci et merci na batunyo so bazi occasion à kolanda biso, pour comprendre que to komi na suka émission na biso et Karine Mokonzi tolinga koka bongo, manike tolinga koka bongo, donc tolinga bino mingi na sepeli na kozala ebele ya kolanda émission et na pesi na pesi mbote na otanga komba manike boye to pesa mbote pa manike ko pesa kamba zana bisa pardon to kata na biso manike ken piana kisinjora hein mwana mwasi mo boye susa tiaka choka zo nema koso boye comme fivette oba uto kangisa kala mingi te ser nanga il faut kangisa bango bongo na saki bango tango yaka kofinga boye baka bato bo finga hein mwene bakangisa kiwa osengi pardon 7e bagarre ba we actualité zebele tumbala simatolo ba 7e bagarre ba na problème na kisinjora ba welela mwasi talaka ba lesbienne na makasi bongo Sonia ba welela mwasi on peut comprendre que toza na plateau toza na Bérin Rouge za la chaud et merci beaucoup na batuno sa base occasion Landa merci na Kesha Kabalo, merci na Flore Zengwa, merci na famille Zengwa, Sainte Zengwa, Ne Zengwa, merci na maman Mami Kelani. Et encore une fois, merci na la patronne et mon DG. Merci de te retrouver Bino et na Bo Sanité sans oublier Patrick Chungu et Papa Lisa, na Linga Bino Mingi et Bo s'abonner massivement. À bientôt.